omonio ozo rêver soza d'accord soza d'accord oza posa pena ki na ekuto na ndako te yebisanga ye oza d'accord nanga ti dimanche na sala ba makambo kende ba nyongo na ofuta nanga yango eza nango problème te ochenga na mère eza problème te oza pe moi c'est boso to chenga na ba mère ba ebele ba tikala tikala na ba bien nanga nazaka toujours ngani na zabo na ba passe na ba ndenge nanga nazaka bo la nanga peu près obengisa moi cité na minute na bengisa yo parce que na monika ke ou accélérer pour ça na posa libala donc le mananga te ko ye poto ko mi mal à l'aise parce qu'on se raté parce qu'on a poso que de Belgique pas ya ser no bibi yem ta bengisa na poto ozala kuna mtano s'occuper na yo mtano s'occuper même na kolia na yo mtano s'occuper na kolia na yo mtano futlonda ba mibalo zena bongo ya pam pam na basundola ki okuna et c'est ngana ya pona ka matana bimiso na nini wala sikoyo mtoko balanga mukofela na ndako kuto na ndako tupo kende wapi so ça pour ça liboma libaliko yebisanga ti les 10 na préparer voyage na ozonga wala au nom de Dieu yebisanga so ça d'accord que ozana posa libala te na ocho mal à l'aise on a c'est vrai so moni nga na ocho mal à l'aise ozana posa libala te nazo benga bandeko na pour attendre oya na bisa bon que les 10 nazo tia en avion ozozonga tozo kende na minute yo bien na yo ezananu donc le quoi bien ezananu na ko kende ba prolonger ngo be na ko sombelo bien mususu na ko sombelo bien mususu ozongi oki bomela libana na Afrique ozo kunati ozo kutu ba katande yeni ozo bela ba tension pa pamba ba stomac pa pamba sika ya kutanga te zoba yo hein ba ye ba sungi yo allemand oyo ko kutanga te olinga ko ya poto yo ti osakana nga ngabena moni yo ko sa liboma o comprendre qu'il na vrai musulman o comprendre na sona yebi kina na raison mbongo na nga ya pasi li fana bengisa mona na nga ya poto lobi akosunga ngai tanti mutu nazo bengisa kuta akosunga ngate akosunga nde famille na ye ala poro bananga o ya fokutanga na ndaote tala ozo rêver nazo ya na ndako kuna nazo zo to okende kuna nazo mbongo to okende futa mbongo siko na kotala réaction na yo place ko comprendre n'importe quoi omoninga na vina ngana ego saila yo vina ngana ego saila lokako na sali parti moka vis-à-vis au moins c'est le besoin na zo akia azana mukandata na logo te aye na PC mukanda na PC vie yo wana komo sala akomo sala ba économie place ngana zo ebate ala yo susu na yeko zo ya sa mukanda même pas c'est pas ozaki na ngote na zio ala yo moko so ina ndako ya kutanga te yo na obisu na muno ozana ba sekela mama na mini parce que mama na mi pe bandaka bongo e bandaka bongo mais quel moussa bonheur écouter nanda kuna écouter te donc même c'est quel pays obozo banga et puis tandis que miko to le nature nazo mono za ndenge mona mama na mini donc maintenant ko sa kosango za na Afrique no ya poto zela na benga no ba mami na bino comme ça na mekana ko expliquer pour na mona bakambo ezo kende bien te pour baza famille na yo ba famille no propre na benga bango mami ku mami wana te na benga ba charufa même baza na hôpital na benga bango na expliquer bango. Donc, yebake, na ose la réponse, na soza d'accord, ti dimanche, ozozo en Afrique. Nga mo na lobi yango. Na lobi yango, makamba mbongo, na do futa, na ko rapporter, na ko futa ngo mois prochain. Na ko sombelo billet. Comme ça, que l'obo me le libala en Afrique. Oko zele langa en Afrique. Soza posa ko me libala, oza ko bomela en Afrique. Awa te. Awa kutu mamba libala, boma, bosana. Soza posa ko me libala, Afrique, awa te. N'importe quoi. Yo mona wanani. Camarade no beni. Donc, on a fini, on a go yo. Mbongo nanga bele mbongo nanga passe ya mali eza na mboko yo bengi sata mwana ngate lobi ya ko edengai lobi ya ko sunganga na ede na bengi si mwasi mo kutu ko edenga to edende ba famille yo ko ede bana na yo bota oyo langa n'importe quoi ngana fina ngana ko sela zela yo na mono zo comprendre lokolo tumboli ngai obimisi bena ba pardon na manego zela pona ebeke un jour ko bimisa ba passeport ba pardon ozulu ko ba problème ozo ba kena ocho mal à l'aise no cha zela na zoya. Ok, nazoya. Omoni ozana, non lobi na ngoza d'accord. Ozo zonga Afrique. Ok, nazo banda ba nena ozonga kabo na ndako. Nazo banda ba démarche no ozo zonga Afrique. Et puis omoto ozonga Afrique, na maluba na olobelo avant matavion. Zelanga nazoya. Ngape naza d'accord. Wallahi au nom de Dieu, naza d'accord ozonga Afrique. Ngai au nom de Dieu, na tien Nzambe na nga témoin, naza d'accord ozonga Afrique. Na osala le côté, na o demanger te, na o regretter ba mbongo na ngati. Na o regretter te na o bengo pete ko changa na ba merde. Soko oza na posa libala ozelanga na Afrique. Soko oza na posa libala te bala no kuna. Il y a problème te. Menga na biso na au nom de Dieu, naza d'accord que ozozo en Afrique. Nazoya.
Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Omonio ozo rêver. Soza d'accord hein, soza d'accord hein. Oza posa pena ki na yekuto na ndako te yebisanga ye. Oza d'accord nanga ti dimanche na sala ba makambo kende. Ba nyongo na ofuta nanga yango. Eza na problème te. O tchenga na mère eza problème te. Oza pe moi c'est boso to tchenga na ba mère. Ba ebele ba tikala tikala ba bien nanga. Nazaka toujours ngani na zabo. Na ba passe na ba ndenge nanga na zaka bo. Na ga nanga peu près ko bengisa moi cité na minute. Na bengisa yo parce que na monika ke o accélérer pour na posa libala. Donc, on a dit que les poteaux sont mal à l'aise. Parce qu'on a raté, parce qu'on a poteau qui est de Belgique, pas à serre nos bibi. Il y a un tabeng sur la poteau. Aux alas, on a s'occuper de nous. On a s'occuper même de Goliana. On a s'occuper de Goliana. On a foutu l'onda. Babibal, vous avez un pam pam, on a sundu la gueule. Et c'est un fond qu'on a eu pour la matana bimisou la nino. Si vous avez un peu mon confrère n'a pas coûté, non, coûté, n'a pas coûté, sans ça pour ça, il les 10 n'a préparé voyage na Ozonga. Voilà, au nom de Dieu. Yebisanga sont d'accord que Ozana pour ça, il bala na autre mal à l'aise. On a besoin vrai. Ce que mon inga na autre mal à l'aise, Ozana pour ça, il bala te. Nazo benga bande kono na pour attendre roya. Na bisa que les 10 nazo tia en avion Ozonga. Tozo kende na minute yo bien na yo ezananu. Donc le quoi bien ezananu na ko kende ba prolonger ngo be na ko sombelo bien mususu. Na sombelo bien mususu zongi. Ok? Bon mais là il en Afrique. Ozo kunati. Ozo gout ba katande yeni. Ozo bela ba tension pa pamba. Ba stomac pa pamba. Sika ya kutangate. Zoba yo. Hein? Ba ye ba sungi yo allemand. Oyo ko kutangate. Olinga ko ya poto. Yo ti osakalanga. Ngabena moni yo. Ko sa liboma o comprendre que na vrai musulman o comprendre. Na sona yebi que na raison. Mbongo na nga ya pasi. Lifana bengisa mwana na ngai ya poto lobi akosunga ngai tanti mutu nazo bengisa kuta akosunga ngate akosunga nde famille na ye ala poro bananga oya fo kutanga na ndaote tala ozo rêver nazo ya na ndako kuna nazo zo to okende kuna nazo mbongo to okende futa mbongo siko na kotala réaction na yo place ko comprendre n'importe quoi omoninga na vina na ego saila yo vina ngana yako sai lokako na sali parti moka vis-à-vis au moins c'est le besoin na zoaki azana mukandata na logote aye na PC mukanda na PC vie yo wana komo sala a commencer la économie place ngana zo ebate ale yo susu na yeko zo ya sa mukanda même pas c'est pas ozaki na ngote na zio ala yo mo ko so ina ndako ya kutanga te yo na biso na muno ozana ba sekela mama na mini parce que mama na mi pe bandaka bongo e bandaka bongo mais quel moussa bonheur écouter nanda kuna écouter donc même c'est quel pays au besoin et puis tandis que miko ito le nature na zo monoza ndenge mona mama na mini donc maintenant quand ça consango za en Afrique no ya poto zela na benga no ba mami na bino comme ça na mekana ko expliquer pour na mona bakambo ezo kende bien te pour baza famille na yo ba famille no propre na benga bango mami ku mami wana te na benga ba sharufa même baza na hôpital na benga bango na expliquer bango
Donc, yebake, na ose la réponse, na soza d'accord, ti dimanche, ozozo en Afrique. Nga mo na lobi yango. Na lobi yango makamba mbongo, na do futa, na ko rapporter, na ko futa ngo mois prochain. Na ko sombelo billet. Comme ça, que l'eau bomele libala en Afrique. Oko zelelanga en Afrique. Soza posa bomele libala, oza bomela en Afrique. Awa te. Awa kutu mamba libala, boma, bosana. Soza posa bomele libala, Afrique, awa te. N'importe quoi. Yo mona nani. Camarade no beni. Donc, on a fini, on a réussi là. Mbongo nanga bele mbongo nanga passe ya mali eza na mboko do bengi sata mwana ngate lobi ya ko edengai lobi ya ko sunganga na ede na bengi si mwasi mo kutu ko edenga to edende ba famille yo ko ede bana na bota bota o yalo nga n'importe quoi ngana fina ngana ko sela zela yo na mono zo comprendre lokolo tumboli ngai obimisi bena ba pardon na manego zela pona beke un jour ko bimisa ba passeport ba pardon ozulu ko ba problème ozo ba kena o mal à l'aise no cha zela na zoya. Ok, nazoya. Au moins nous en non le bien nous a d'accord. Ozo zonga Afrique. Ok, nazo banda ba ne na zonga kabo na ndako. Nazo banda ba démarche no ozo zonga Afrique. Et puis au moment zonga Afrique, na maluba ou na lobelo avant matavion. Zelanga nazoya. Ngape naza d'accord. Wallahi au nom de Dieu, naza d'accord aux zonga Afrique. Ngai au nom de Dieu, na tien Zambé na témoin, naza d'accord aux zonga Afrique. Na osale le côté, na o demanger te, na o regretter ba mbongo na ngati. Na o regretter te na o bengo pete ko changa na ba merde. Soko oza na posa libala o zelanga na Afrique. Soko oza na posa libala te bala no kuna. Il y a problème te. Menga na option au nom de Dieu, naza d'accord que ozozo en Afrique. Nazoya. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.